Amimi balobi yende colonel ya mboka. Amimi yende leader. Masolongo bandeko. Tobosana te. Olandika lokola moninga. Poza kamoyibi yako kima yoba kokanga yokeba. Olandi lokolo o moninga zoka na kindumba yokolanda okozwa sida. Obiba masalanga de na zabweko ilo na obule na motu. Awa nabi mamboko oyo nake musika. Oyebi so makambo esimbi opération kake vide na pombwe na bungi. Obi na tango na obule fégérité na moneka ndetika molimo mobo ezotungisa ka bato pamba. Opération esila ba masolete ngami na tambuli. Est-ce que ozoko yeba pensa soki montant ya motongo zo voyager nango za combien? Azoke na $200,000. On dimite $200,000. Oh, en tout cas moto yo vraiment. Regarde kopiso vertige na ba montant bon ngazo mema na maboko vraiment. Yango yo comme sanga vraiment tikana sekago. Oh, bozo mama bo ndengwana. Hey. Ndeza wana. Tala. Umunde nga faire ça boygo. Babenga ngo prise à suka, prise de définition. Donc c'est pas prise oyo betengo ba vie changer. Naso kala ngo bae, naso kaka ba. Na tikibino na tamboli na ngai. Na ke musika na voyager na nga na bungi. Obindi ndenge nazo mona go na bamboko oyo bo mona nga pesa uta. Soto ngai. Nalobaki na minute vraiment. Tomi yebela nanu eboka si ba munition ba arme ya opération baso tuna su arme tuna nga munition dobino bokati masolango saka ndengwana okasa masolango za lukuta wana tikela ngango wana mamna ngai bon d'accord yo bo sanitaire ça va yo bongisa bandeko bakomi kobeta penza kulu na penza ya calcul bakuluna ya ba haut niveau ya ba grand montant awa totala kechi ay kotala ndeko na ye enfin on s'est décidé wa kotala ngai tala bambula nyonso na banda uzela yo o comprendre ngati ezaki facilité pour nanga wana bon siko nini comme ça facile bon to beta solango te yo ça bien OK ça va to benga ngana zaki na marché esengelaki natala nanu ndenge masona ngezalaki mais tout va bien namoni merci na ye na fandi na zalaise asali mobembo asali voyage aye kofanda pa ya ndeko na ya mobali mais mama apesaki toli mwana keba monoko mobangeza kasolo mebiki saka ayebi teke na ville eza mboka bakuluna ya balikro bonjour aboki misotali vieux Jerry baye kokutana enfin rendez-vous oyo babandaki kozela webi tiozo bima tiozo tambula partout misu nange monaka yo eloko apanique eza te petite mais elo moka eza foyeba misu nanga emonaka etalaka yo pe yebi ni mouvement na yo tala petit nanga tambula tolongwawa wana saka avertissement misu nange zotala yo quel que soit mouvement na yo donc vieux Jerry aza un homme à craindre basala kana ba jeté aloba muke mena banga baction na ye amimi a sentir que en tout cas o ezali kambwa ya bambiaka nzoka récupérer na pete na ministre soka lobaki asala mabe akosala mabe. Voilà les soleils aussi là te. Voilà et pas indeko ayambaki ye yaya siko zola mbani ko petit nanga vrai nzala ne nazali apenza ya GT. Hey. No lambaka bile olinga mingi Yeah. OK. Now zelati. Loko zali awa. Zalaka mwasi na ndako. Na minute nga malewa terminé. Bon, so malewa sili wana za passé. Bossa nango parce que na ebini na osa pona yo. Mais yeba ke vraiment si ezangati nazaka elilingi ya pamba.
oya koya azala na place na ye atikela mambo wana ye la bilei inali adi lisano mwa lisapo mwa lisolo ya na leki webi mikolo baopela na lare bango nyonso bakoma bato ya supermarché bakoma bato ya kosape na ndenge ya bien po bakenda na bambongo na bango masola kodefa te bango wana bakota supermarché wana bazopona azotala azopona azotuna wala kombea bandeko tala na misu olula mwana mwasi mena misala bandeko nazobanga amimi na libanda garde sûrement bazo préparer opération pour neba bango neba déjà mouvement na bango yoka bango tela bien mouvement ça libanda une opération se prépare comment nous tourner le baki Marc en tout cas penzo gentil ubige tina yaka wako na talaka yo oyambaka batu bien mais loka bien sawa oui tela na ministre ko yo sepela suspense mwana mobali alinga abelela kombo na nzambe moto sur la se à terre tout le monde à terre na sel maboko likolo yo kama mloko silence makele affaire yango yango na lebi keza na 2 millions de naira awa fallait to yakozwa wapi yango 2 millions za nango awa te bo kanga mloko na yo olingi sona beto lisasi yango olingo so lisasi te na bimbongo za wapi botela kuna bango bayebaki information yaki bien avant information oyo balandeli bakoma boye nini kaka chacha revango afongoli boye mbongo penze zalaki wana nzoka opération boye babongisaki yango oya koningana za nango amimi leader ayebi ke ba element na epe ba na terrain opération oyo fo simba mbala moko mission accomplie coup de feu wana za pona olengisa public muta pousa na te o meki o tielo kolo tielo boko o tielo ngioza nango Kechi yaya what happened? Tela webi makamla to mona sikoyo ko tunanga ezani nini nango nalobela yo nakena nanga na coiffeur na kati suki webi ke nakobika na salon de coiffure wana webi ti nazo bandaka ka boyiko babandi baye babeta masasi webi ke nazo bima na ndenga sima namona bazo trésor na boutique webi banani wana ba sala opération banani yango nebisa yo amimi amuche na chacha oso banini wana onakosa ote webi ke bato yango na minute oko bakomi ba grand ba professionnel bakoma na kuluna ya biki na fei na minute oko choc na zala ngo na ondima te bon yepe kechi azalaka na bango na mboka babanda opération bakuluna na ndenga mboka makambo yo bayoka ate nzoka nye makambo asalaka yango yo kechi ayeko découvrir ba master ya kala na même musala kaka wana ekomi poursuite obike na ville keba mobeko ezalaka na sima c'est la police nationale voilà balobi awa mobeko eza mobeko esengeli vraiment mobeko esala bangwana bakimi batelemi quelque part balobi bango mpe bayebi ko se défendre na ba obstacle coup de feu la police abeti réplique bango mpe bazongisa omoni makambo la police baluki azonga penza sima bien entraîné. So this is where this thing finally got them into. Kechi akanisi Thank God I confess. Nzoka nde finalement bango bayaka kosala makambo nde awa Zambe merci na tubelaka na ngai. That's trying to be nzoka nde makambo ya muyibi we banana nango kala ngala kanisa keza kaka makamba mboka esila te awa batango basalaka moke masole bande ko betama yango yebisaka nanu amimina nani chacha ba dépense basala katina col
bamne bapesa bango mbongo biloko na bango balandaka te yo monaka ndenge kaka bazali emba kasi bambongo ebele wana bazwa yango wapi nayebi na nga te exactement eloko nayebi kaka ke amimi mwana mabe sirma maboko milai na matango moko namonaka ondire aza banzela oyo bato bayebi te bato nyonso bamonaka grave alinga moto nyonso arespectaka ye na chacha azolanda ye partout nde kaka Miracle akomi amimi, Charity akomi chacha. Tolandaka lokolo tokeka nsima na bango tolobi ndeni te pardon. Omonitor masole bandaka na bomwana basalaka succès bango mibale bango wana amuche Charity na Miracle babaluli bakombo bakomi amimi na chacha. Bazalaka na kwa na bango basalaka makambo ndenge moko nzoka babanda kala masole bandi tala na minute oko mutaluka ne biso ati ba sa rien kufela te na minute oko mibale bapusani Miracle bonjour Charity tellement on a suka pause yo osaka yo mona mboko tikali oboseli ke kompo nange elongwa déjà Miracle elimbisanga kasi amimi siko eza neni au comprendre mbala suka komo nanga pe elongwa Charity ekomi chacha oyoki ngai na yoki yo chacha chacha nalobi bien bandela bien chacha bon toyeka kosenga so tokoza baninga na bino ebolo de sexy bino boyego ya utabaka mumwana mwasi vraiment elobawa aliki master est-ce qu'on raisonne yango ozoyeba te ke makambo ngo zosenga nanu oyebi ba condition do yo lingola na nobo mwana mabe amimi na chacha eloko nyonso mutu na bino memaka biso pe tozala mitu tokomemakaka yo zoyeba mambo zoloba wana tika buzoba yo tala biso tala tobebisa bakombo oyebi na ntango oko babenga biso bambuma mabe ozoyeba mambango bon ça va tolobi kana ba mpona koloba te tozala mposa mpenza kokoma bamasta na bino voilà bayokani baluka bamasta bon bolobi ke boa bana oyo botosaka ça va kala te toyeba mina soki boza bana oyo boye botosa mpo bosoloba kaka ebele to tokofe boye eloko te bango nde bazalaki lokola ba maîtresse bazokolonize baleki voilà bakoma 4 bandeko première leçon linga diamba bayekolakisa bango ndenge balingaka tige na kati ya zamba nzoka bana basi babanda makambo yango kala kechi abandi kozonga na nsima araisonne akanisi ntango azalaka moke alandaka amimi na chacha bango bajogo te ndenge bazolinga yango balinga bakomotangisa bango mpe babandolinga balinga fei babando benda milinga voilà influence ya baninga na lobaka na ntango nyonso omesana na ye paske bouta bomwana moninga nanga bomwana me makambo asalaka na yo ekokani te yango na otiki influence na ye pese sur yo voilà bazo coacher bana mike bon na minute oyo soki bolobi ke non bozala na bana bozala na kati ya molongo fu boyebela exercice yango oyo nde nabeti yango boye banda mbala moko kolanda ngai exercice yango na tokei oyebi ke nakokoma nakolinga tige exercice yango wana koka pe pozoluka okoma master na bango oyo yasalaka ndima mpo bozala bamaster yoka ba retour bake concentration na kati ya zamba kechi azongi na nsima bandi koraisonne azomona ndenge aleka alandaka bango
kechi nalingna na bon na shoma bongo la kombo na yo kechi eza bien te na benga yo enke eza bongo nalingo kene pa ya ndako mazo banya kende kozwa soso pembe wana sombaki pona anniversaire akoko na ye yaka nango awa oyobia eza kota soko zika na lopango na kota droite wana yelanga soso pembe wana nazo comprendre ote na kende koyiba ça va bon kende somba kasi te ozotuna nga susu moninga kanga munoko yo basolo bambala moko comprendre langage olimba bandela sona munoko nini kende zwa soso pembe batiaki wana pona anniversaire ya koko na ye ça va bon expliquer nga bien non sala na nga te na koka na ngai explication ni soni ngba pesa o na bikende na ndako ya mazi obanya asombi soso pembe kuna pona anniversaire ya koko na ye na expliquer yo lingba bandela susu amuche kobanda lelo na kobongola kombo na yo amuche komi elokola amo kombo nanga amote amuche bon d'abord ça va loba na lobia ko kende pa ya tata na biso o iche nonia kende kuna okomona bambala okomona ngo wana bataki koya ngo lobi eza penza kotandama kaka sika balambaka wana kaka kota lopango na gauche okomona ngo batanda wana soki ozyango yaka nango sikoyo soki bino bokoki bosali eloko tosengi bino wana bokomi ba master bokomi bato akati nalobia mbala moko atozela bino nzoka makambo ngo ezalaka boye condition moko ya pasi bakango moyibi ata na moyi makasi awa bayoki boye bake mopanzi amuche na kechi koyiba nde yango yo affaire na bango nde koyiba bona lobaki teke no amimi asa mona mabe donc fallait toyiba kaka ebongo kasi ngana lingina kote na ngana kati ya groupe sikoyo action yango ti bazozela mission kokisama ti ok ça va ndeka kolobi ça va tomeka kaka ti tolanda ka lokolo sangana na moyibi yo pe suka nango koma moyibi eloko bazotalisa bango eza ke fi na biso na ya bino fo ekoka na fa tokoma bamaster et après cela amuche akoti na lopango batindaki ye me nazosambela moto azala te pembeni akanga ye moyibi poso kazuye kaka ananga asambo libela tala pa isache bimaka bandeko si bayekolaki mpenza nyonso oyo sele passé tala makanisi ezongi na nsima ake koyiba esika balobaki zwa bambala moko ya sika batandaki wana do andimi na yo akoma moyibi po ye na amimi bakoma bamaster masole bandaka boye mosusu yeyo kechi pe kuna bayebisaki ekota na lopango yango okomona soso pembe wana babombi pona anniversaire ya koko na ye ake pe a réussir opération en tout cas amimi penza zaki na succès bato nyonso baboma nzoto boye omoni siko bana basi oyo bameki ka nzoto nayebaki na ngai ke bakokwea na bango bakoka te awa bakendaki bazoya chacha kobukana te baya nango to te ngai tali ngai te ebina minute oko na confiance na bango te tala non bakoki to bakoki te ngai naza kuna te oyebi makambo yango bazolo bakapo baloba bana basi yango bakoka na bango makambo yango te me tela monoko ebele soki baye nango malamu soki baye nango mpe te malamu ekufeli te bazosola boye yango oyo bandeko tembe te baye nango mpenza tela mabanioko ye soso pe ye makambo yango eza sérieux bokoki yango oyo penza bana kati bana ndako penza o penza bana membre baye ndenge bakanaki baya ndenge batindaki bango soso ekomi awa mbala ekomi awa na ndimi bino
Ah, obika vanda ki azaki ko raisonner. Kechi atali. Ah. From little stealing in the Hey. village to mega armed robbery in the city. Na koyibaka soso na mbala na mboka. Things I left. Na ville bakomi ba mega kuluna. Nzambe merci na tika bango. Nzambe zwa lokomo. Akenda kokumisa Nzambe. Oh bandeko totalaka makambo nyonso tomona yango malamu. Mais suka nde ekata masolo, c'est la fin qui justifie les moyens. Après cela, ezalaki na nzela, oh moto nde nani boy. Ah, makolo nyonso mibale lokola ya ebosono. Toloba kaka moto oyo abungisa makolo. Atambulaka na babeki mibale. Moto yango aza kotambola pe toyebi ete. Kechi nde toyebi. Bakoto yana azalaki kotambola. Kechi azotambola. Mwana mobali mbala moko renversé na miso ya Kechi. Ayi apusani. Hey, likambu, papa, likambu. Merci. Aye ko sunga mwana mobali moko toyebi te. Bandeko, mikali. Telema. Finalement mwana mobali walingi nini akufa na maboko ya mutu. Okay. Limbisa. Est-ce que ça va? Mwana mobali openza pasi, Iyoke wapi? I live nearby. Tena keka liboso. Mosika te. Bon, ça va. Navanda kaka na sebo na kote ya kotoyo. Kombo nani? Kechi. Kechi. Ça va nga kombo nga sam. Osasi que ça va. Ça va? Otamula malamu. Ok, nakati na omona lisusu un jour. Bon, likambo te to omona na. Merci Omi batele papa. Malembe bakutana kaka. Moi lisolo moke. Kombo yenga ipe kombo. Aleki ye pa aleki. Toyebi te soki likambo yo espion aza na sima te. Pona filmo tozobangela na bato basimbaka babeki lokola bakoka. Po bakuluna moko basala na film oyo mayele leka. Yango confiance komo sila na bato na nzela. Okamo boye nzete wane komaka manduki. Ekomaka bombe. Po makambo tozomona bato baza prêt à faire n'importe quoi. Oh Sami apembaka na balabala. Azo seka. Kechi? Kechi? Hey, Sami. Bonjour, Zosani. Navandika na Samoi. Zelaka yo parce que nebeke awa esika penzo le kaka awa vraiment omika aussi na moi. Te na zela posa na mona yo. Ilongino kitoko mona mwasi. Motema na yo malamu. Ça va. Awa ozelinga zela Kechi. Nengana singo faveur moko. OK. Ezaka ke nebite na lobango. Can you come to my house? Est-ce que okoye na ndako nanga? I need someone to help me because nazana posa muta ya kosunga ngai. If I can come to your house. Suna koye ko sungona ndako na yo. I will do that. Bon, ça va. Na sunga yo kasilika mbute. Ndako eza wapi? Bon, omoni kaka nzela oyo bima na babala munene nao. Kati sana gauche. Bon, okomona shop moko eza bilibanda wana. Soki ozusu gauche lisusu ka kote wana. Ndako moka munene zaka wana. Ba tunaka kapa ya Big Sami. Motoneso expliquer na koya kasilika mbute na kobosa na te. Yango mwana mobali azokota filme na makasi boye ndenge nini. Kechi a répondre pe malamu. L'esprit ya bien. Ebosono pe akena yi bandeko. Nazobanga po film oyo lakisi biso makambo ebele. Po confesse si nango na bato nzela. Nini kaka tolanda. Moto apasi amoni mwana mwasi abendi mwa lisolo molai. Epai tozali opération mosusu po ba colonnaise bakoma na ville. Bakoma kosala kolona ya internet.
bakoma na bakuluna moko sophistiqué bazo viser motuka na mosika nayebi ke bazolanda mbongo po bango bachasaka mbongo na ndenga mokete. Target just left the airport now. Ah, cible auti kobima auti na aéroport. Yoka signal. Yoka code. Bazolanda ye. Bande koto ye banani yango kasi oyo lelo bakobimela. Po babete lisolo 200,000 moko boye. Tango 4e partie bandi. Tango 6e partie na lobe bandi. Ah, opération na nzela ebanda kaka boye. Opération ya ndenge nini oyo? Awa lelo tolanda suspense mbala moko tela bakangi motuka libanda arme na moi makasi la nase na lobi nase moto moko akolela tala jipa kitoko nzoka na kati oyo bamemi mbala moko moto abiki akumisa nzambe po babiki sie mbala oyo po bango bazaso baleki boye bembe na simetikali. Ah, Hello? Allô? Yeah? Oui, allô? Waiting up. Mamne Samiguna. Who did wait? Na seli makambango. So wait. Nani amemi mbongo wana? Ikomi deja bakoto yi. 200. Nani yango wana aye kozwa $200,000 na ngai? Moto yo tango ayambisa ngo ndeti apasuka. Vie jeri ya suki bato bazo sasa eko sasa. Alors que yende kutu Grambiaka. Ah. Amimi. I want Tala na you kebisaki yo. to make no mess Na around. kebisaki yo petio yo. Mais Forget say I tell you, say, man. uzongo baje. Bon, nabaki bien ke no misu nange mona kayo na tango nyonso. Tokotala. Yeso ka lobi boy nazobanga. Po ye action na ye. Ha. Makile tangaka. Ensuite, tokomaki na balabala. Epai wapi Kechi akotambola. Oh, ndeti baje. Lokola mwana mobali asengaki lisungi. Kechi pe bakote wana akoleka akotuna. Na misapika ka bazola kisaye. Ozolo kanda kwa nani ya le grand Sam. Kende boye, baluka boye na gauche. Yepe akizokende. Azolanda parcours oyo bapesi ye. Mwana mwasi keba otika kikuluna. O bazobimisa bilongi boye. Babimisa bilongi ya bato ya malamu. Mena misala keba torokamwa. Azoluka alandi pe kaka ndenge ba yebisaki ye. Tambola. A se retrouver quelque part. Ezagi kaka atuna. Bandeko lupango ngwe vanda. Is this Sammy's house? Yes, ma'am. Bonjour maman. Bonjour. Awa ndako pa ya grand Sam. Eza awa. Neko mona ye. Ouais, ça va. Kota kasi. Alandi akomi. You came as promised. Kechi. Oyebi oyenengo prometaki ngai. Na ye. Oyo siko fandi. Tete ndako nanga te. Mutu nda sungaka ngai nde apesenge sika kovanda. Merci lokolo yeko tala ngai. Kasi na yeka nde na lobaki. Bon, yeka da kisayo yango confiance au mwana mwasi azopesa mwana mobali oyo.
confiance babeke mibale na maboko na makola ko buka na ndenge nini bilamba ya ngwana mwana mwasi alobi nini abuka nite andimi kosunga moto oyo ayebi kaka lelo bandeko toboyi te soki ezalaka kalite na yo soko mesana kosunga bato eza malamu. Na mongonga moke moto ngo nzoka za makolo na ye azobenga ye yaka na ya moto ngo nzoka tambolaka bien habillé très élégant donc c'est kakoseki na ye mais question soka mo oyo na ya wapi keba bato bazaka na misala mabeboyi ye pa ndimi akoti na ndako yango makambo nyonso ezobongwa maboye ndenge nini. Sois la bienvenue. Awa kote sa ndako na ngai. Ye. Omoni sikanga na vandi. Tala ndako evanda. Yango ndako eza ya batu bina ya pampamba te. Ya batu penza ba monaka clair na mokili oyo. Ketia bandiko kamwa. Elekeli ye. Ndako na yo. Awa ndesika na vandi. Me makolo ezotambula. Olati ndenge mosusu olobi ndako na yo. Yoka pusana na lingina lobelelo komoko bandeko ngape lekeli ngai motonga wuti wapi ketia zotala cointi coin andimate. Alors na personne nomela awa tozana ba gama ba champagne ba vin nomela te d'accord bon ça va zana lukelo kwa bien kasi. Spectacle nini oyo bandeko c'est que bato mosusu bazaka na posa ya koluka amour sincère ozongi Kechi awa na betelo histoire na ngai moto ozo mona awa moto mbongo na simba mbongo pe naza na ba compagnie nazo travailler na Nigeria pe libanda mboka tina poto oyebi na se degizaki na bimaka na balabala lokola moto apasi ezake nazo deception mingi ya basi nalengaki vraiment nazala sio ke nakuta na mwasi moko tango na mona ki yo ezaki ekomaki différent na teli oza kitoko caractère na yo pesa malamu bon navandi nakabwe oye kosunga nga ti osokoleli nga bilamba oye na ndako nanga oluki nga ipe webi mwasi moko te abandanga ndengwana pe ti malgré ba condition mabe ya pasi na talisi yo ti oye pe Kechi na lingio mingi pe na yesiko yo kotalisa yo loko moko bandeko libaku malamu oyebi nalingika na sengolo komoko soki ya solo ngana tokutana ki un jour ezelo comme souté oza penza na ba caractère pe na eloko ya kitoko na zoloka opesi ngai sens penza ya bolingo yangwana Kechi bandeko mibali bafuka makati na moi Kechi nzoka nzela na yeke kosuka malamu tala mobali yango nzoka asa bonga esa pafuka atonda bambongo na ye mais confiance abasi esila ye mokolongo akutana kina Kechi masola mabala eyelaka epenza ya pete ya konyoka mate ya motokite Kechi apesi réponse kaka wana bandeko vie changer suspense balabala yindi batelemi bazozela bango bien armé bango pe balobi tozalaka elela oyo ba élément oyo ya sika ba nouveau recrue bana classe baye babimi bala liboso na terrain nzoka vie Jerry a formé mosusu bazwi masasi bakiti bakoyi basili bango na bango babetani masasi epaka $200,000 ya batu balandi nzoka nde likolo $200,000 batu batangisi makila yeyo ye moko na terrain ye moko alobi professionnel akimaka bitumba te coup de feu
abeta amimi na mabele ye wana kwei. Ah, okaso leki mayele. Okanti batu bakobanga yo. Nabiki na tangu wana. Nazalaka kuna. Nafandaka nanga na talaka yo. Omonia, na se rappele mokolo nga na monaki yo, na regretter. Mais lelo nazala choité. Coup de feu. Ah, bande kwa kati lisolo hein. Aye kwa battre la déesse du crime. A abattre leader ya ba Colonaise. Bande ko Colonaise ya mboka tangwa ye na vila suki. Azumbongo na ye na valise. Eh, eloko moko tikali keba azumo loboko. E koti na sima. Ebimisa manduki. Loboko coup de feu. Ah! Azwa ya mokongo. Eh, bande ko amimi aza teti eh. Abeta lisasi ya suka. Ala lisa viejeri. Yepe atiki mbongo. Voilà bande ko vanité de vanité. Okufela mbongo kotika un jour. Ah, ye na ngambo alali, yepe na ngambo alali. Moto yoki masasi ya bimi. Eh, on dirait sango mokonzi. Ala ta penza lokola moto na Biblia. Oh, oyo moto na Nzambe oyo muyibi boy. Ah! Bana moko lokola moto zate a lokoti yango penza sans témoin. Ah, chance loko pamba. Azwa chance ya $200,000. Chance yango ekenda libela. Bango batikali lisolo pesili. Amimi akufaka na nzela. Na balabala. Lisasi esukisaka ye. Moto na moto ayeba. Ndengo zolona. Okobuka yango un jour. Amimi bakolela etote. Awa Colonaise akufi. Banani bakosepela.